bah fan de Cultura PV News et puis bah fan de Cultura PV où il y a machine et musique partout dans le monde. Au moins ils sont à tout en répétition. Donc là retour il y a frère Mabiso Gisa Chipoi où bingana tout ça musala embelé na mboka. Kika qui fout nos zonga pas peur parce que na souffrir moi libanda kozala leader kosala boye makambo wana nyonso kokende ba quartier la terre nzamba permettre te na continuer kana vie wana atumusu ba seko ba masa no musu na je saki vraiment na niveau na zonga sous quel tirage saki du boy grand animateur na l'équipe ba musika ba seka ngai na mémoire. D'autres termes, je sais que tu peux à Kogi Goza leader, le roi va nous déconner Babi, le roi va nous déconner Belé. Tout le temps, on matin dans kilo za leader. Nous sommes on a oui, tout le monde a leader, ouais. Mais ma cambozate. Faire rigolo la zone Babi nana ketchup te yo kolobani. Moi c'est du cap. La merveille. La merveille. Nana ketchup bafana. Abona wa ebi te banze me kanga bonga tutu ba ebi nana ketchup na mboko. Lelo ba nana so komaka ba ketchup. Voilà, chers internautes, merci na confiance, pe fidélité au Sarabiso à travers le monde. Merci na mandeko tout bozo talabiso na Gemidor télévision, vous s'abonner massivement, vous partager et merci beaucoup na les tout puissants de Yunzinga, mon boss, je te salue là où tu es et merci beaucoup na sponsor officiel, il y a émission Oyo, merci beaucoup na Myriam Couture, Myriam Coiffure, pardon. Myriam Coiffure, na Suisse, donc au Bokenewana, vous allez décider, merci beaucoup. Na Johnny Dabi, les couturiers, donc il y a Koto Megate, les couturiers, merci beaucoup. La confiance au Bozo Sabiso à travers cette émission. Merci encore une fois. Na Bandego Nyon, Sobozo Talabiso à travers le monde. Merci beaucoup. Na Debo Ndombe de Boula Masterangai, merci beaucoup la place aux Ali. Na Lost, on a Moufinouka Lost, merci beaucoup Nayo, merci beaucoup na le véritable code Yaouli Moucheni et merci beaucoup na Rolls Ndombe place aux Ali, na Pesio Mbotebele. Lelo na plaisir d'internaute, tous abona animateur amouné na mboka na biso lelo za na actualité ou lelo il faut to lukaye to mega solo là na koma Gisa Chipo Inyamuragera mais na ozanga te jamais pour remercier mon réalisateur ou hasard derrière la caméra Glody mais ça se refond la biso na invité nanga to mega solo muke parce que to sol tellement ébélé derrière caméra et les autres mega solo là et monsieur Ango et c'est bandi chez ça Chipo Inyamuragera. Bonjour Zini Kombi. Bonne santé. Ouais, santé ça bien, malgré en Afrique. Moi ba grippe moi nini mais nabi que bato zotala ngai na Gemidor télévision vous s'abonner massivement la chaîne parce que bastara solo nde balega kawa suka en tout cas na pesi bango nyoso mboto bazomona Gisa Chipoi et c'est nga photo solo lango boye po to katalo ligambo ngana yo quoi. Ah oui, ouais. Merci beaucoup. Narobo Salaté, Cynthia Dondassi, Makie, c'est l'héritier du trône. Là où tu es, je te salue, mon boss. Et merci beaucoup. Nadon Makie, c'est notre papa. Torozang, ça va jamais. Dondassi, Makie, c'est voilà, puis na père Nabiso. La père Nabiso, puis Azali, grand membre. Président d'honneur et à Cultura PV. Vraiment. Avant tout qu'il y a des potes, il y a déjà un groupe électrogène. Si les lots sont venus dans un concert, il y a village chez Temba. On a bandi, on a Kotagina, on a Liboso, Mataki, après ça, feuille, ça quoi. Voilà. Papa Nabiso, Dondassi, Makie, donc, tu profites pour nous repérer ça. Nanando Rolls. Nana Lombe Rolls na Lost wana bambote place aux alliés Gisa Chipo Inyamuragera to rapena tandana na Gisa Chipo na Cultura PV ouais Gisa Chipo to mega na sola muke nyoso eleki Gisa Chipo a oxyvene waze kwa pasi Gisa Chipo aloba rigoloba pour la vie na ye je sais que tu peux bisoto yebi ake poto na kofiolo mida ke boisson ngiboe afin lelo je sais que tu peux na Cultura PV et là on est poussé yo ya ozonga pas Félix Oise quoi
Non, aza papa na pesi mbote esika azali ezina makanisi monstre d'amour il y a un grand prêtre donc eza mama nzambe biso na verbe tolobaka mokolo nyonso ekokaka c'est-à-dire lokwa mokolo yango ekokaki nazali na choix te ezalaki kaka kefu nazonga pas père parce que na souffrir moi libanda kozala leader kosala boye makambo wana nyonso kokende baquartier la terre nzambe apermettre te na continuer kaka na vie wana esenga efu nazonga ndako bref nga nazalaki na palais nalali naloti ndoto moi naloti ndoto moi na baba ba 15h moins 3 donc naloti ndoto via bengi ngai abia je sais que bosana makambo wana nyonso eleka yo fo ya na palais tosola tokebeta concert tobeta double Bercy tona surtout moki na pongi na bi na biso bapeti nango bamusée bakala bagouvernement tempo na bisi bango babi ave yana oka ndoto après nayoka barime ekomi na Facebook je sais que na jos bazongi eleki après tant oza uti poto nayo komona via l'équipe de monsieur ndeko na Nana Boduga alobi ke Nana Boduga asengi biso pardon abi ke te monstre eloko mo sala nga passe mo sa tuni nini alobi te souci nanga vraiment oza mwana biso moi de la femme naza na posa ozong c'est la biso je sais que na je sais que tu peux abi bon ça va loko eza moi ba maman na respecter bino ba maman bazongaka déjà ngai ayota la rediffusion émission wana mbala moto na bengi monstre alobi mais comment biso belisa biloko sebela yaka déjà mouvement nde nazaki courage nakomaki pas vieux na bandi ba répétition en tout cas accueil wana ezaki chaleureux via yambanga to yambana na ba eclipse to soli kitoko to dame en tout cas c'était bon. Et j'ai noté, je sais que tu peux. Non, même pas. La kilo zanango, je sais que tu peux. À ça là déjà orchestre. À ça là Joss Diena. Tu vas nous la route Manjili. Manjili fait les bima. Au Kati studio zomi culturel. J'ai noté. J'ai noté ça linga route et ça linga bien. Parce que moni lelo kosala nzembo bayo kayo na Congo oyo na ba chaîne ebele to sala nango ba chaîne ebele to koma nango. Ma chaîne to comment on ebele eza facilité pour ça la promotion ma makambutu nde na joko tout à l'heure eza ma nzambe omoni nzambe saka lobi makambo e sala maboye muta olongola ngo asa d'autres termes to ba je sais que tu peux akoki ko za leader te le roi ba ndekone ba bi le roi ba ndekone belé na yebi ko soki ka yo mo est soki pena Joss Diena to zela pe Joss mutu no satanga mate na mokilo za leader nous sommes en arabe, oui, tout le monde est un leader, ouais. Mais ma cambozate. Mais là, si on est en balbaki, il faut s'en rappeler un monstre. Il faut s'en rappeler un monstre. Il y a un rappeler un monstre qui kilo na ma camboana nyoso. Mutaye binga iko les monstre azate. Donc pendant il a mon atio, il a ébi ka sala star na ye. Azala fier le temps mona rangai, star monene batabele la ranga. Ba musicien belé ba leader de belé ba sala ba star le roi bisoté ba zaka ba musicien mais ba star té mais moi ça sala ba star des clips mon so ba biso ba Joss Diena vous comprenez belé mo ba na télévision yemoko na yemoko soit la ndeko Joss parce que vous avez déjà ba projet toujours c'est la générique Manjili où ils a ba crier danger na kati mais siko na minute oyo yozongi culturel na ebité projet wana bozaki na ngwe na ngana mai en tout cas tant que c'est le moment où on a loba tant comme c'est le moment chose athée chose athée voilà c'est moi na ya ça me tire karoya c'est de qu'on a bien en tout cas on a que n'est pas monstre moni ali na makambo zo kendele oui na ndoto na lotaki mbadi mama basoki na ngai ben la soité donc koko tapé na koti mbamoko dans un jeune mais na raison ni sous jeune ba code ya kosakana te biloko tout ya palais rechanger deuxième massa mosusu ba dave munongo massa nanga ye pe na monstre ba sola te
mais kolongwa tala millionnaire na kati Afrique du Sud wana bango bayani kinia baguchi pamala donc tant olongwa pas monstre qui parole souté parole souté parce que tant zongi masa beninga mais faut se pakolane et puis mon rabi abingi monstre abinga mon opélé je saka donc on a saké il faut nous arrêter donc quelque part tout le na culture pays vie tant olongwe monstre kanga qui bénédiction na yo bah c'est ça na ba propos pour le baloba bon papa bon akanga ki ngote mais et final à Gindam. Azala qui vraiment au moni kolela naye ezaki malheur pour Nabiso. Voilà. Kolela naye ezaki malheur pour Nabiso. Au moni tango afongoli mutema naye pa naye oyebi ke na benga vie te maintenant vivre kitoko. Kitoko en tout cas pepele. Donc moi on a quand c'est anniversaire boy mais anniversaire à Kafu. Faut ça m'en parler. Mais est-ce que tant au yesiko culture pays vie bandegolo ba mbionde non ba minga très bien ba biga je ombiaka mutama kambu ngazana nga chef te na très peu za chef te na culture pays vie na le one zete liboso na sime ba na raté na la raka mutama kambu no mona ki ba mvuela ba mwinda na pesa aga makambo tokoma pe wana otomboli monstre otomboli nyamura gera na minute on est au loba avec agressivité yebiga ki vers ba ngai petit on mekaka botele compréhension non c'est la on meka na monstre botele compréhension maman na mu comprendre sikoyo première apparition na yo tant aux culture pays vi mbala moko chetemba monstre bela pena je sais que tu poi oblimana nzambala na mwinda idéologie wana pourquoi na bakisi na yo te za bakisi te za artiste autant ma mission ce soir pour ça la clip telle être Égypte za artiste musu te ka ko kata pe kovone to mona koko ping pong azali jeune makati na pona art na ye artiste ba ba yebika ki faut za la swag il faut za la boy vous comprendre OK ça bongo te artiste faut se transformer dans ndenge tout au moins na ki kombo na bolela na kitaba yafoko omona na lataka liputa to lopolelo na simba nzete ngana na ba idéologie ba kombo makambutu wana eza ndenge na nga ezalaki cité mais okoko ezala nini non eza naza artiste oyo faut na ngalo ba kanza lo ba feto artiste donc il faut que ça la artiste artiste eza na biloko to ba zomona ki concert à monene boye to mona ba vela biso wera ba bimana ba cheval ba cheval neta ba ki cité mais eza makambu nzambala on ngola kisa ke mutema eza pembe on a tchaki na mutu wana ngola kisake ngana ve na ngai abuo pia guerre lumière na molili te mais na place lumière ezali voilà et c'est ça je sais que tu peux ignorer guerre na dit bazo tala biso à travers le monde je sais que tu peux to ke na mwilo mo boy on dirait président na waze quoi to éviter ça nini parce que azala te mama makasi ba tutu ba yebi alega na télévision loba yena kofiolo mire ba oyoka na mongolo satana na nzambe ba oyokana sibitement to moni bango ba yambani ba sololi ba propos ya président na wana mona onde non azamutu aza être humain aza nyamate et pas azamutu mutu salaka eza makamusu so elobaka ya lobi yango peut-être na moi les sous moi kanda moi nini mais au moni bolingo ya salisi na nzembo ba ke bino pe bozonga te mais yebi ke satan na nzambe ba solaki to Satan va que nous mettons Job à ce moment permission pendant. Et là les gars moroté au Satan au ça là que sans Zamba permettre. Vous comprenez? Donc basa ba frère basa yana leki. Donc ko suka bongote. Parce que yo dit que tango père son nom Koko na biso papa wa bota monstre d'amour. Tango akufaki. Mais Kofi Olomide c'est le premier artiste musicien où il y a Benaka Félix Oisé quoi pour souhaiter mes condoléances. C'est-à-dire d'abord on a besoin de non là ça n'a pas on ça va pousser la vendre le quoi pousser la vendre match ici là on a pas
un animateur à Mounene, autant dit que pour ça, on a un vanda. Pour ça, on a un vanda. Match ici là. Ah, pe Kofi Olomide na wazé quoi ba yokani siko bo so na suna nani conquérant na binoza insulté. Tout ça m'a ko conquérant tout ça là to biso to prouver ka mais tout ça na posa ba juger biso na musala to so na musique. Et non que écoute on a la boye na ligue na palais oh tété yo buaka na buaka. C'est tout. Et à tes que oh écoute écoute na biloko ya linyango souté. Yo buaka na pena buaka. Je sais que tu as une émission libos il y a une balette au sala fuka na chaka kitana po migolo na mona na chaka na buaka kaka na buaka ba crise ali parce que Eclipse Mososo pe kuna vandisa au kendo tika culture Eclipse Mososo tomboli pe na ninga ba crie a ozongi es bongo biso to kendaki po kitire kufa te randa kuna biso Eclipse Mososo ayebi ndenge to sala na ye tango ya yaka ngapi comme na yambaka ye parce que biso to mona avant ya yo paye bien ngote vous comprenez on a continué kitira pays na mona moke na 16 ans 17 ans bon pour la bima na comme j'ai ça poto kende ba poto to beta papi louange tito comme ça comme kitira pour faire ça rénover mais comme ça kitira biso oyo on a yambe Eclipse dans mouvement donc yambe zate c'est la famille donc ayebi ki o guerrier et puis vous avez fait la point birage oloma nyamazawa j'étais ne to kanga ni susu boema kambo c'est lui mais si je sais que tu poses une autre question mais nana ketchup oui nana ketchup si et nana ketchup si azanai moi c'est du cap la merveille même ketchup bafana abona wa ebité banzemwe kanga bonga tutu ba ebité na ketchup na mboko lelo ba nana so komaka ba ketchup yo bien ngote autant faire rigolo azo ba ebité na ketchup te yo kolo bani bonga na ebité azamu na ebité azamu toi azamu to ba tunoso azamu to ba tunoso peut-être ba kana ba rando na bango et dans le kira na musique mais ngai na yebi na ketchup est-ce que na musique yo ko reconnaître moi ça ndeko na ota bona ba polémique mais tu moi si Nathalie Biomba moi ça Bill Clinton on a yebi poto boka kati to boka ban kama na biso ndenge na la vande dans la malgré yo ti le célibataire ben oui non la balité non la balité non la balité non la balité je sais que polémique na musique et baksara nini bon polémique on a biso na Congo to bona au succès mais yango te arme de redéfendre oti okufa et puis papa loué ndava kufa bayembi na yo kikito na isolo likola banyanga na kata et puis que fokane kangaka ko leka banzembo ba vocal ba tutu salaka wana ça dit ya kufa ka œuvre et le but que so que fungi mutu be bude mutu ndo le but que c'est oui ba ba ki abudaki mutu bo mais et après obetini tout le bâti, tout le musique. Oui. Merci beaucoup, c'est ça que tu peux toujours continuer. Merci, le tout-puissant de Onjinga. Je te salue, mon boss, là où tu es. Je suis avec Je sais que tu peux toujours solo là parce que Je sais que tu peux des retours dans la culture pays. Je sais que tu peux les lots de musique et zokendele parce que tamoulaï pe ou boaki boakité tamoulaï pe to yokiyote ba yokiyote néongi ba générique. Je sais que tu peux être animateur à mon nez. Pour ça, juger bande condamné. Oui, on voit qu'il bien mais bana bana on est animateur en côté. Oh. Oui, baba on t'ende. Baba on t'ende. Baba on t'ende. Nabi na bango te. N'est animateur nini oyo yebi. O kotanga na combattre 5 cap. Nabi ba shomi on dit ba shomi petit la mo sondeur ou la trouble yekapiko le lobi pe mokolo ogozwa kaka ba Bercy voilà ndé na yebi bango ba l'autre là mususu vraiment bon on se voit Power Rason nan Jamaïque na yoka ka me na yebi même de l'émission na monye boy na yebi nga été na yoka ka Jamaïque abima ba Vodacom so ima omni fa travailler ça na travailler mais c'est pas toujours il tente faut travailler on va dire ça il faut ça la makambo faut ça la makambo moi on dit que va dire crime wala nani ka ba klika o to beti to leki et à moi pas si va travailler ndé va travailler on va protéger base et l'on a biga ya ngwana protéger base ya wa son igwe de la forêt to Mbappé Jamaïque on pour na plaisir ya ba internet batala rabiso toujours continuer bi que les lots polémiques et comme il a degré mo ya faux ba musicien
ozomona pena ke artiste musicien na o basangani bazo finga artiste o bazo yembele banzembo na yebi ko imam na oloba pona kotanga bakombo te pona ko protéger bango et je sais que tu peux et toi qui artiste musicien et toi qui artiste musicien est-ce que polémique il faut ka bo fingana o senti bena ke o na o basangani bazo take mutu moko bon wana moninga net sur le big makambo na yo ka ngo ka pa bato baleka ibo ba finga ibo nga siko ba mission ebele o na mona ba jana biloko ndengwana saka na mbala mona tenenga uto talango te parce que toujours te ba leki na biso nini futo la sabango ndenge mi ezalaka do re ndenge ezalaka basi ndenge ni mbunde betaka ndenge ni drum betaka to sabango ki yekutu boy ya to sala album et après ato sene bongo et après betane musique to yo ka pas se pela beto zo mona ba fali pour pa lokota pa ta buso bole sala nga plaisir na ba bongo ni po nini parce que ya lo ba troté alo ba ma troté mais tout le monde a ba œuvre et puis bela mo finger orgueil pa pesa makambo donc ko na bongo muto alo ba raté ba ngone musique on dit aux ala c'est mon artiste préféré pour mettre ça en concert à non dans Matara trop pour y a pas fait non yambayote oyebi non faire yambayote otana kutu wana polémique te eza ke omoni mutu ne tozalaka boye bamakila mpe tutanaka ngana fere towana problème te tobeta orchestre moko te na tikala mpe kotala makambo te nakotaka concert na ye moko na Brazzaville amaitisa yo te faut la vérité nayaki concert mpona komata te nayaki kotala tozala mboka mopaya namoni concert amatsanga te esalanga ni chaud ni froid c'est tout na yo artiste préféré no fali pour pas na sepelaka ni makasi passé aloba to te oyebi même lelo président na biso ex président na biso Kabila oyebi bato bakomprenaki te mpo ani passé aloba matro te asekaka kaka donc na basansu wana fali pour pas azosala na kati ya mboka oyo biso tu toyebi yango il faut pas toignoraka bamakambo mosusu ok topesaka nde bato félicitations, coup de chapeau pour artiste à battre sous bamaye le zangi. Les années wana. Donc basé belé, même si on dit même innocent, à travers très bien. Vous comprendre, mais jamais la monde qui a au fin là bien. Mais que je sais yo kuto ndi malin mususu bande kono mususu bazo travailler même bande kono mususu ba bi ke ndi quoi travailler bien, mazo boye ka kezali ignorance ka travailler bien. Mais tu le loko fa de boya brigade. Boya brigade animateur moi boka qui t'annoncer boya boka ba songi wilo OK boya animateur ane wana vraiment non bato ze belé to fa musala bien voilà la loba so na raja ba mpese mpugu na raja ba nyawe bana kini lu futula maboko so ko sali boulot no bien to betelo maboko so sali ya mabeto wolo la yo je sais que ba prêtre normalement aux Olympiques culturels là na gesa giwana ya ba et après ya ba gesa giwana c'est le kaki to na makamususu to na 4 vitesse supérieure c'est-à-dire on peut ta solo ceux qui sont dans la moi ça tellement en animation tout va ta monde ba to na ke bele ke ngana sili to zela ko sila na bafle na ko ya ka tena na sarabino ko zela ko mona te EPCR ya rendez-vous na bafle EPCR épaisseur à nini il y a mbongo épaisseur à nini ya ça c'est belé épaisseur ba ko pesa mo bobu épaisseur à bolingo bon net to tchana na bolingo bolingo ça dit on t'appelle mo boyo pesa ki maman épaisseur ya bolingo mais zo ki on léger a comme ça ya mukie mais pesa ki maman épaisseur to teme épaisseur bolingo les gars trop quand on décevoir ça passe pour que ne peut yo monika mutu moko ba pesa vélo pour vous avez pensé à mouquer mais vous tous ceux soit pensé vous avez pensé à mouliner mais OK on a mouquer on a qui on a qui a mouquer OK on a badonga mais nous suis franc mais on a les gars belé vous pensé à ça c'est belé mais surtout mingi la bolingo faut retourner saint ya makesi don dasi a rebisa quoi voilà toujours continuer balobi EPCR ya bolingo je sais que tu peux nyamuragera obi que na nenga photo sur la biso ba jeunesse sur la vérité obi que na nenga culture pays vie ndengo zongi boy moi pour bagisa misu na culture
pour qu'il tire n'engé Félix Oazé quoi qu'il n'ait pas toi ou melaki n'engé pour zongli sur sali sous moi bien. Il y a un autre qui est là d'abord on a mossa bonga n'anga. Le bas on tout à l'heure. Au moins makamu susu to faut s'arrêter. Tout est quand zamba tambusa mokili ndenga lingi. Oyo salami oyo eza makamu nzambi. Donc ngai et comme il passe il faut pas yo kanga à part de bloko kala. Bon bah tu peux pas déclarer qui tira PV en tout cas moi va faire tes alliés toujours bien insulté banini. Bon nous sommes on tout tochango ekomi moko epesi ekomi babi na teneni film we bini sibiso awa mais yo to lobi nanga wati yo to lo balanga tout à l'heure tenga la lobi no par rapport au pays à moi poate na nenga po na nenga ba animateur nenga mamango ezali la pena ka se pesi ekomi munene ti epesi ekomi munene donc qui tira bazobina bazobwaka bazosala makambo tu mais ki kilo na ngai ekontaka pe yango nzamba bagi yosonga kuna ndako no nasongi nanga na boli na ngo vi ya kotata bana tango neti no et puis na zongi boy dudu adula ko sana za ikoti jusqu'à fatigué donc so mona koko ya animateur ngai ko lo suda degré ba code no zo quelque part au salaire guerrière yo quitté qui tira PIV te biso na verbe to ba contre ta sekufa contre ta sekufa là sous on nzamba bon c'est na suna ta oyo za suma kam maman de PC ya ba faire quoi voilà tout comme nous sommes dans souka émission Glody Messa réalisateur azo cinéma sur comme dans souka émission lelo on est na tuna yo confirmer biso déjà fali na nenga ndule nenga to okende le confirmer yo ka fali pour pas mais je sais que tu peux on dirait pe ba animation et comme ko ya nango on dirait ba générique ba bina ngo pena souté comme tel parce que le générique comme la bêtise ben insanité soko ke koto ra bêtise maman kotisa bimisa koto kotisa bimisa mais par rapport no mané ko boire ba crime boire na ezali to ba message to éviter est-ce que nenge ozongi na cultura ozonga na mulongo ozaki na ngoto toujours mais na gilelo monta na bige soki chauffeur a osé la moisi na ye ala balancer volant bon sere nanzela ki mpese on a dit le quoi est-ce qu'on balancer voler là mabe la bêtise te to katanda moko je sais tipoi to katamona mpasa na moi kilango yo na mwamba bamba mama luku basala bilanga balonaka nguba tala biso tolonaki ngwe parce qu'on est la bêtise tous les mamans bilanga za recp baga recp bon faut faire nos binango au sakanate mais il y a des déjà préparation générique. Il y a déjà préparation, tout. Donc, c'est même toujours un enregistrement. Papi ça pour chef de ville. Bogar Moro, papi ça pour homme d'affaires, il y a Makambo. On a Lasconi, Mbunza, Lasconi. Et l'on est Chanzarate, toujours beau. Baebi mon solo oyo que PCR déjà c'est encore bon ba crio no beto lo ba mo ba ndambo oyo et ça dernier PCR mais na ko kuta déjà ba sala ki PCR ba sala de préparation nous avons habité ba ko tano studio si côté ton na yé via ici ba bo poussa no ya na bino pe a pe sano makambo de ba pousse yango autant tout ça la squad album mais il y a déjà moins 3 crises dans la PCR. Voilà. Je sais que tu peux être dans ce cas, tu vas retenir une passage dans l'émission. En tout cas, c'est quoi? Je sais que vraiment à niveau qu'il tirage, je sais que tu peux être grand animateur. Dans l'équipe de musique, on va se gagner. Dans mémoire. Mon bébé si générique à votre job, c'est bien. Oui, il y a un mouvement. Ah, il y a un mouvement. Ah, c'est un mouvement. Bon, il y a des choses. Débrouillez-vous. Débrouillez-vous. Oh, la vie est belle. Moi, avec Gabana, zongi. Ah, l'habité. L'habité. Il y a un peu de bosso. Il y a un bimang dans le ndako. Il y a un peu de bosso dans le zongi. Elle est en haut. Elle est en haut sur la carte. Il y a un zongi jeune. Il y a des bandes à passer. Dans le ndako. Ndako ya kitoko moko ya santé surtout ndako botami. Oh mais laisse tomber. Na mixo yo
PPRD au Saranate, dans mon coup de ministre sport, dans mon coup de Mingo Ikasongo, dans mon coup de café Tchène, Timanga, dans mon coup de prêtre, dans mon coup de Don Dassi Makiadi, Makiadi, donc Venanga, tous en avant tout bazo yambanga, et c'est là ni logo rolela. Yo c'est kangai, mais ton coup de Tanzela. Tout autant à Makolo. Donc on va qu'il a un fleur pour nous aller moins égoïste, c'est tellement tout soutenir. Dave Mounongo, Dave Mounongo, Moutama Kambo, la personne Motesi Kozali, la bonne sanité Papingando, super riche, Christian Gana, les États-Unis, la bonne sanité Patrick Moubiala, toujours Issa, la New York, la bonne sanité la Skoni Mbunza, Yolinga Mabangami Balé, la Bakisi Soussou, Mouchoulanga Didier Sita. L'idée c'est qu'on appelle sur Bambota trop. On a besoin de contacter là avec plus 243 85 44 20 245. Si vous avez un mouton unis, il faut boire à railler. Le sort où on a bête à basket, il y a Louis Vuitton 2022. Là, Casablanca, les Alipona, président Isidore Lunde. Aza président, il y a Congolais, tout le Chine. Voilà. Prêtre. Président Isidore Lunde. Isidore Lunde. C'est-à-dire grand prêtre. Le président le plus expérimenté. La semaine passée, nous avons 30 kilos. Lundi, nous avons 30 kilos. Nous sommes qui tira. Puis c'est pas Kolani. Qui tira. Qui tira. Ah bon, oui. Il y a une musique. Mon qu'est-ce que c'est la vie? Oui, il y a une musique. Il y a une musique. Pardon. Batika na vanda na pema na besa na bin sabato na kipo sama yo bin sabato bato asenga trop bato azoboya bakoza ata 3 mais so tali ba commentaire na net na ba image ya Chetemba au monde a bien ba féliciter chez ça que tu peux félicitations donc on va la voix du peuple c'est la voix du Dieu voilà et ça makamoko oyo na ba mama na ba tata bazo sepela la musique peut ça la mater ça papa on peut sanga ba mbongo date pour na bwa kabango bazo peut sanga ba mbongo bazo kabila na biloko po kaka na retour na nga soki lokwa ba vena ngai ba JP Diamantino mabanga ya talo ba la tosha matai ba Jolili Batombo ba toloko ba Vicky Elembe Vicky officiel ba DJ Samouraï oya médecin maman bonheur ba salanga ba cadeau pour kaka na zongi na mouvement et puis ça la cotisation moi zo sala manaba na Paris ba comme déjà na 15 000 €. Ba staff à Paris oya vie ba na 15 000 € ba singa semaine oti ba mardi bon et ko m'appeler sur ba 18 19 000 € o ba obogela ngai on a somi na lupango normalement bo on a so ba makamwande ngwana de ngamo na vendre na bi $100 elo pamba sadi oye na ndako ya papa le papa ka fongoli mutema ya omonize ayambaki ngai na village Chetemba voilà pour la kolakisa bato ke na lingi mwana na ngai nazongisi mwana na ndako il faut ezala na village Chetemba donc eza facilité pour la baartiste mosusu oyo bakendakenda ezalakisi bolingo elobi teke abangaka jesat te atali nde mwana na ye makambo apesa na mboka oyo aservi Congo na baanimation ya kitoko yango mona balider mosusu ozala tozo lider ozoboya o monstre monstre asali biso bastar sadi bagénérique eko wana obeta mpe eleki nesu baalbum esuki mpe na nzela oyemanoko nesu de album de chanson kaka bato bayoka nesu 18 bato bayoka na bango yango te oboya monstre moto abeta ba Olympia blague te Mago Olympia on pose là au rata parce que Kofi Olomide descend la Gibino. Merci beaucoup na tout batailler so donc obité tozo ke Dallas. Tozo uti Dallas to ke Belgique festival moya eza na Bruxelles. On les a ma mindele ma ba combattre on a ma mindele. On a ma mindele festival après on ko uta na so Dallas to pe mo moki ali mbala moko toza na Bruxelles. Ah tayomo. Eroso yana Willy musique ko kufa. Willy musique ate. Merci beaucoup d'avoir tout le monde sur attention. Merci beaucoup à Deon Zinga. Merci beaucoup à Myriam Couture. Et merci encore une fois à Johnny Dabi.
Johnny Dabi le couturier, Myriam Coiffure, place au Talanga en Suisse. Merci beaucoup. Nayo chez ça que tu peux une disponibilité Nayo. Merci beaucoup na Cynthia Don Makiese. Merci beaucoup. Na bande retour va passer biso espace en na Don Makiese boîte ça qui tout comme tout bien et merci beaucoup na basala ba damazawa. Ba frère makaya muto yali. Donc appartement yali ba chambre peu ya ba molegela ibazali. Molegela ya ba molegela. Merci beaucoup, Layo Glody Messa, et merci beaucoup à tous vos s'abonner à Gémidor Télévision. Quant à moi, je vous dis bye et à la prochaine. Merci beaucoup.